Na pesi mbote na bande connu sur Bonandanga na connu sur monde, il y a solo vraiment sans rival. Votre humble serviteur, on est là pour le pays, on travaille pour le pays et on travaillera pour le Congo dans la manière nyonso mboka il faut et bonga sans rival. Je suis là pour ajouter 0,1%, pour ajouter 2% ou 3%. Il y a Pierre Nangai pour la reconstruction Yamboka, pour le succès à mandat ya Fati, pour le succès à régime Oyo. Voulu ou pas, régime Oyo et aussi là na succès. Mandat liboso cause à la succès, mandat mi balé pe cause à la plein succès. Afrique du Sud. Il y a solo et si quand nous soyons routine de cause à la caractère à qu'on négliger à monter, cause à la caractère à qu'on abandonner ba oya yote, cause à la caractère à qu'on ignorer ba tout au bon comment on a monté. Au besoin d'avoir ba gaz lacrymogène, au côté de bango prison, au souffrant d'avoir ba marche, au souffrant d'avoir ba film il y a ba policier qu'on ignorer ba monter. C'est très capital. Atokomi wapi, atokomi wapi. Ya solo kobosa naka base te parce na motema komona bandeko na biso bazo souffrir makasi. Passeport ça fait 2 ans bandeko bapesa mbongo à passeport ti lelo bazo passeporter en Afrique du Sud. Excellence président de la République, 99% ya bandeko na biso ya Afrique du Sud bazo senga olongo l'ambassadeur Mpoko, bazo senga vraiment olongo l'ambassadeur Mpoko et Wumeli. Basili 6 mois longue raté, il en a longue raté, 2 ans longue raté, 2 ans et demi longue raté. Vraiment, avec tous les respects que je vous dois, vous allez monter au kaka peuple. Pour nous, peuple de Liboso. Alors, peuple wana, il y a Afrique du Sud, Basengi, il y a Liboso, Kolongo l'ambassadeur Mpoko, il y a Mibale. Kosunga bango bari ba pesa bambongo 6 mois yango une année yango 2 ans yango 2 ans et demi passeport ils ont raté et de 2 passeport wana ba pesa la mbongo cher to yebité makamba passeport ils ala ki $90 sur $99 plus je sais quoi, mais au jour d'aujourd'hui ba démographique d'ici ba mbongo ba pesa c'est plus que ça ba pesa $300 bazali ou ba pesa $400 bazali ou ba pesa $200 bazali en Afrique du Sud. Les passeports ils ont maté til les lotos zoloba ba kolela pe wapi ce qui ambassade de millions bon okolela wapi robeta porte wapi ya ko bazobe nganga tant que homme du peuple en tant que molobeli ya peuple bazo senga na ngai na yeba na kolobela bango ya misato omine oilandi bande ko ba misusu ba baye na bango libanda bande ko ya poto bana soni peut-être ya koloba. Mais mingi ya diaspora babaye vie ya diaspora babaye vie ya libanda baye o bazo se plana vie ya libanda peut-être bakoza ba new cam ne to benga bango mais bazana ba une année 2 ans 3 ans banana moi somme poto moi somme Afrique d'ici 4 ans 5 ans na moi somme mombo ya ba email ya ba étage bandako étage comme on a bandako kitoko comme on a ba prince kitoko et baye o basala ba plus de 15 ans plus de 20 ans ba baya poto babaye Afrique du Sud babaye étranger bakoma na posa bazonga mais bande commission na bangola bazobenga nga bana bosenga bazonga na Congo. Alors bisu bazape na mbonga ba billete ils savent pas comment faire yango HCR to UN basunga kape bande ko mingi na kozonga so ngozonga bakosunga zonga bafutelo ba billet ozongi nayo mais ba congolais bazokimba bazofutela ba billete bazonga. Pourquoi? Papa mokonzi bana no bango tout no bana na biso Afrique du Sud ba yaya na biso bande ko ba mama na biso Afrique du Sud ba ke na ambassade na biso ba ke ko sala ni na ambassade de ko to yoka kolela ya bande ko très important congolaises et congolais tout na ka pasi ya bato benité pasi ya bato ba goma te pasi ya ba victime volcan te mais pasi za partout tala pe ba pasi ya bande ko na biso diaspora c'est très capital ko mona bato ba sangisi ba mbongo ba victime volcan na Goma batini mbon etele batini mbon pour la victime mais ba yepe batana ba Afrique d'ici ba victime bazali tant ba confinement awa wande to benga na ngli lockdown ba veuve musu ba souffra ayo mo na place à ko te il est salaté mais ça là bakanga to bakanga il faut ba futanda ko ba nini ba souffre mais libanda ya mboka
Pour nini peut venir en aide na bato wana te. Forum oyo babengi les amis de sans rival compassion, pardon. Sans rival compassion est composé de beaucoup de mamans. On a sans rival tant dans les tels qu'on a en Afrique du Sud. Na sunga ki na yamuke. Na kukuta na bartu on a yebi pour ba assister ba maman. Mais les longs na za Kinshasa. Na Kinshasa o bato mbongo bazi belé koleka na bato mbongo monsieur Afrique du Sud. Tous ba millionnaires, tous na ba tel. Ma maman ba souffrir pe li banda mboka, je vous dis hein. Détrompez-vous dans Bakombo, il y a des gens qui souffrent. Nous avons aussi intérêt à les assister, s'il vous plaît. Voyons un peu nos mamans et on se retrouve juste après. Papa Lobaki, les peuples d'abord. Fatigué, comment ça n'a été? Papa Lobaki, les peuples d'abord. Fatigué, comment ça n'a été? Papa Lobaki, les peuples d'abord. Lokenete, Lolalawa, Babo Mabiso, Yafatia Yoka. Lokenete, Lolalawa. Babo Mabiso, Kapachi Ayoka, Ogedete, Tomonalawa. Babo Mabiso, Kapachi Ayoka, Ogedete, Tomonalawa. Babo Mabiso, Kapachi Ayoka. Kapachi Ayoka. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Le peuple Lobaki, le peuple d'abord. Félix, comment ça n'a été? Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix, comment ça n'a été? Papa Lobaki, le peuple d'abord. Olobaki, Tazong et Parabiso. Des retours sur ce plateau, vous avez vu, vous avez vous-même vu. Il y a un découmoko à Bundi Tina Befour Naï à Kiti, à Zalaka Soda na Kala, avant de voyager, comme on est Thierry. Avec na Cape Town, avec na Djobo. Dès qu'on a eu Thierry Oyo, à Kiti, dans le Lubumbashi, mais il fallait aller à Kinshasa. Azonga mboka na ye, ndenge pa mokonzi sengaki. Muto azonga mboka na ye. Mais kokoma na Lubumbashi po aya na Kinshasa, bakangi. Deko ekomi ko bangisa bande ko suba libanda. Comment expliquer pa mokonzi lobaki bato bazonga na bango na mboka na bango kimia ekomi sulika mokanga ndenge nini. Yango na sengi na colonel oyo. Ngai ndeko na biso Thierry oyo bakangi epai na colonel Kikuni na bandeli colonel Kikuni est-ce qu'il travaille pour l'intérêt du pays? Est-ce qu'il travaille pour aider le chef de l'État ou il est contre le chef de l'État? Le fils du pays rentre na mboka na bango, mais okangi ye pourquoi? Okangi Thierry pona nini ndeko colonel Kikuni okangi Thierry pourquoi? Nazo senga na bana matipisha respect, j'ai confiance, base ya matipisha, base ya matipisha. Beaucoup de colonel Kikuni a libéré ndeko na biso congolais dans 72 heures. Dans les cas contraires, na kozala lisusu te pona yebi kanda ya bana matipisha bamba Joseph Kabila babanga basigna Joseph Kabila kima na matipisha. Colonel Kikuni mi batela mi linga mi kanga photo tala photo na yo tala photo bana na yo libéré de qu'on a biso Thierry oya uta Afrique du Sud ala Lubumbashi falaya moi sina bana bazali déjà bazali abengaki bango bayaki Lubumbashi nani azolisa bango bao vivre ndenge nini mbongo ndako yo okangi Thierry
mbongo ya bana ko ya classe rentrée scolaire ya moyo colonel Kikuni motema lokola nyoka motema lokola satana motema ya satana. Il y a des gens oyo baza vraiment bakabiliste bana posa Congo bongate. Colonel Kikuni na Zibisio, je parle en tant que combattant libéré Thierry dans les jours qui viennent. Ah, on a quitté ça, toi, on a passé comme on a Kamoul Inter dans la prison, Kamoul Inter qui a servi Fatih, qui a servi le régime. Kamoul Inter, par son argent, à Tcha, pour assister aux oppositions à l'époque, par moyen guest house, hôtel, réunion, rencontre belée, union sacrée, opposition, UNEPS. Mais les lots Kamoul Inter a eu problème dans mon délai. Bande ko Congolais ba côté li mondele pour Kamoul Inter qui est dans prison dolo maman nanga Congolais nini Kamoul Inter na bima kabamba lumumba et mulumba kabamba mulumba ba weli immeuble ya bato Kamoul Inter israélien alinga s'approprier nango alia Kamoul Inter 3 points Jules basalaki mondele alakisi ke ya maele koleka Kamoul Inter na mabaele ya mambe Kamoul Inter a timbeli à Bino, ici Mbati. Libérer immeuble à bateau. Libérer Kamoul Inter dans bon, où il s'est libéré. On peut trouver solution à l'amiable. Kamoul Inter a gagné procès. Solution à l'amiable, à la bétia. À ce que Kamoul Inter touche. Makangi, ou attendre la arme. Attendre la arme, ok. Ils allaient permis, et autant pour la revolver. Les Congolais, il n'y a pas capé, mais bien combo qu'ils ont utile. Et ça permet qu'autant mon a revolver, mais à condition que aux amis kandana yango, aux amis kandana yango, batali Kamoul Inter a bimisi mi kandana revolver. Bobi bisa Kamoul Inter, oh lelo, oh ministre a atteint la lettre ce qui mi kandana est solo, ministre a répondre que mi kandana est solo, mais pour libérer Kamoul Inter, pour libérer était. Balandeli dossier simana yango yana bato misusu pe kaka baliaka na Fati bamelaka na Fati o bazumbongo ya israélien po banoye Kamoul Inter na ko bimisa bakota na misa komona bilonga na sans rival na banga na ngati bo piaka kanda simana yango Kamoul Inter asomba pe na parti mo lopango ya ndambo za pembeni ya lopango na epi aisa lopango ne munene bamelie sumbongo et pas Moutouana, Mélié Soumo, Moutano Kindoki, Oh Balouba Benga Moufongo, Bouloa, Tchanda, Benaboulogi, bon libérer Kamoul Inter. Batou va décider marche à lobby le 29 dans Kenya Bamouté, parce que Mouzit on a fallu le Barako Sabango. Bakosa qui va jeep, le Kouta na le Kouta. Bazoko sabango bamoni loko malonga te message malonga te o bazo pesa ezate boko bi ko lokela Fati ba problème sur le terrain bomoni na problème ko tazo ka mamboka bien bo continue na domina vie privée na bo kende ko loka ba problème ti na vie privée na pourquoi pour bomoni place azo ka mamabete bomoni place azo ka mamabete alors le peuple s'est décidé à ce que le 29 a kova na ndako a convoquer na occupation na yi muto ki marche ça n'était donc fayu lo akobimana bana na ye bonzi to akobimana bana na ye ne ba ko marcher bana kan luka bana kana babi bana mo bato Fati ba ko marcher sauter mboso asombi tchangu mobimba asombi na kan luka mobimba au profit à Fati et sili fayu lo za susu na batote pe atikala rapé ko zala na batote j'ai pu bien récupérer bato na ye o mususu ya Lubumbashi a récupéré pe na bato na ye donc Mouzit on a fayu ba komi vraiment ba orphelin politique mais ticket ba komi na bango mwa kopal ba komi na bango et l'autre côté merci wabino sans rival tokutani mbala sima media ba medina on est toujours ensemble.